likambo ezalaka na tango na yango lelo toza na tango ya manaka na biso ya sika et notre premier numéro oyo ekobanda kozala diffusé awa na kati ya Iko RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouveau premier numéro ya manaka oyo tobengi Immemorium. Immemorium eza moko ya ba manaka ekobanda kozala diffusé awa na kati ya Iko RDC. Manaka oyo ezopesa biso possibilité ya kokanisa bandeko batika biso. Bandeko bapesaka biso mateya depuis mikolo mileki oyo tozomeka mpe kobosa na bango, mais biso Iko RDC to banzi ete kosala yango de façon que to récupérer, to restaurer ba kombo wana oyo ezokenda na corbeille. Voilà pourquoi lelo ngai Daniel Ebika na équipe mobimba ya Iko RDC technique tokitaki sur place na Ngiringiri, précisément na quartier ya Sosa, na avenue Musamba, to meka kotuna na quartier to solola par rapport à artiste moneno atika biso depuis un moment qui nous a laissé babengi na kombo ya visa to meka mpe ko solola na libota to meka mpe ko solola na quartier to meka mpe ko solola na baninga ne balaka na proche pe kotala na ba école oyo atanga ki to meka mpe kotala comment était la situation de ces années-là. Voilà, je suis pas seul. Je dois inviter déjà rapidement Jolie Walelo. Est-ce qu'on peut faire ça avec Jolie Walelo pour parler un peu de l'artiste, la star qui nous a laissé depuis un moment, depuis ces années-là? Ça va? Ça va bien, merci. Je crois que ça évolue pas mal. Hein? Vraiment, très bien. Ouais. On est venu vous voir dans le quartier à Sosa, précisément dans la commune à Ngiringiri. Oui. Naza nesengo makasi ya koyambo lisusu Daniel Ebika na émission ya sika parce que na Iko RDC tolala rapongi te tout le temps tozolala tozobokola ba idée ya kobimisa pona ko sepela ba téléspectateurs ba batala rabiso. Vraiment merci na initiative bozui vraiment na ebité c'est ni pas eza donc na yokate na ba chaîne sous comme na émission lokola oyo nazaki surpris lobby ya kobenga nga ko ebisanga ke Bokoya pour la mémoire il y a deux fins de sœur nangai visa ou ya tika biso vraiment en tout cas nani c'est mon yambayo. Le respect qui confirme la valeur de l'homme. Moi je dis toujours à chaque instant la terre tourne, les réalités changent et c'est à nous de s'adapter à la situation pour bénéficier de l'ombre. Mesdames et messieurs, comme je viens de dire, c'est notre premier numéro et notre nouveau rubrique ici à l'Éco DRC. On va essayer un peu de partager nyonso ezalaki pona star na biso visa. Maman, star visa azaki nani pana yo? Visa c'est ma grande sœur. Après ezalaki ngai donc toza même mère même père. Oui. Donc azaki vraiment cher pour ngai pe ya sonam. Bisika zali vraiment moli moni pe manakimia parce que nzambo ya pesaki ye mo pa ebaki na kozwa lisusu. Malgré tout eza pasi. Mais on n'a pas le choix. Paix à son âme. Voilà, Nzambene a pesaki, Nzambene pe a zwaki. Le lot on dit ki ko kita na terrain ko so la ko beta moi li solo ya parcours. Le lot oza na te poto lela. Toza juste poto restaurer bastar na biso bazo kenda na corbeille o to so bossa na rapide na ba savoir faire ba tout. Ba conseil ba pesa biso depuis un moment au biso to koma pe ko bossa na. Voilà pourquoi biso to eto restaurer Bolamo ba salaka biso uta mikro mileki. Je sais pas moi ce qui toko kenda na lopango pour na jio na balabala. Toko ça la route ensemble? Oui, il y a pas de problème, vous êtes la bienvenue. Merci. Merci. Wana toko kenda déjà malembe kokenda ti place toko kenda maman je. C'était na coin pas na biso yango yo mosamba na nef. J'espère que bana ngirongiro nyonso bazali banda ya mboka. Tant bazomo na avenue yo ba kanisi vraiment place bauta. Donc toza vraiment juste na avenue Mosamba na kwa ya Sosa na numéro 99 et pas ba visa pas moi. Awa. Famille Ilunga et pas na biso yango. Vraiment et pas ba visa pas moi. Et donc si je comprends bien et place visa kola il fait ça botama, c'est ça? Oui, oui. Visa botami a na Ngiringiri a koli awa a tangi d'école primaire na Ngiringiri. EPC Ngiringiri eza avenue Ngiringiri. J'espère que tokokende pe ko visiter ngo boromona ba a évoluer na ba humanité na ya tangaki na
Institut Salongo na Bandal, a évolué qui peut l'issue na Lisala, a tenu Lisala, ça juste na venu Lisala na quoi Gambela. Et c'est tout. Na niveau ya secondaire na. Donc si je comprends bien, moi on a vraiment ya mabele. Moi na vraiment ya mabele, moi na penza ya ngirengire, penza ya solo makasi. Oui. C'est loin d'ici? Non, c'est pas loin, chez nous c'est ici. Tu commune à Bisso déjà? Oui, tout ça, on a passé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés déjà. Il y a Star na Bisso. Oh, tu me campé ko solo là, malembe. On a to kokota. Ko ba lolenge nini zalaka, lolenge nini salimaka, lolenge nini. Ba question na Bisso to kozwa lelo biyano par rapport ya ba mitu na Bisso ya mokolo ya lelo. Donc visa za quantième la famille? Tobotami na famille ya 11 personnes. Biso toza baluba. Papa na biso azali na basi 4. Donc biso nyonso tobotama 11 et mibale bakufa totikala 9. Donc visa azalaki lokola nga naza cadette. Ye aza avant dernière. Oui. Oui, ça cadette, hier en 20 dernière. Voilà, donc si je comprends bien, Bayaya Bazalaki Liboso. Il y avait combien de filles, combien de garçons? Oui, tozalaki 5 filles. Mibale bakufa totikala 3. Est-ce qu'on peut d'abord prendre de grands frères s'il y a Baza dispo? Oui, pas grand frère Bazali. Pour revenir à toi, parce que... Oui, il n'y a pas de problème. On peut faire ça rapidement. Est-ce qu'il y a des grands frères au orienté, n'a pas de grands frères? Oui, Bazali, pas grand frère Baza. Baza? Oui. Et que tu sois un grand frère, un peu de problème. On peut faire ça rapidement? Oui. Baza Boué? Baza intéresse. Ok. Verdi Yoka, on peut faire ça? On est là toujours avec Verti Yoka Niema derrière la caméra. Et on va voir, il y a de grands frères. Il y a Star Nabiso Atika Biso depuis un moment, depuis ces années-là. Et mesdames et messieurs, on va essayer un peu de parler avec le grand frère. Question encore pour nous de profiter de l'information d'abord par rapport à Star Nabiso. Bonjour grand. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Ravi à Royambayo na Eko RDC. Biso toza Eko, Tolobela Kabastar Oyo Ba Kenda Batika Biso. C'est notre premier numéro. Voilà pourquoi on est descendu sur terrain pour essayer un peu de s'échanger avec la famille, les amis dans les quartiers. Kombonani, Peyozanani et Paya Mama Visa. Ngai Kombonanga Pius, Naza grand frère naïe. Oui, grand Biso toza Eko RDC. Isamana Kamoko Yasika, notre premier numéro qu'on a conçu ici à l'école d'IRC. C'est juste pour nous Kanisa Bastaro Ba Tikabiso. Et parmi Bastaro Ba Tikabiso, Moko Yabino Pia Libota Apisakanda Kisamanamu na Bandekoyo Batalaka Bango na Itandwa Ike. Voilà pourquoi Biso et RDC to Kitaki sur terrain, Koe Balolenge Nini, s'échanger avec la famille, avec les gens du quartier. Kota la école place Azaraki Kosura la bande konoso question encore pour nous de profiter de l'artiste par rapport à l'information beaucoup pesa biso iyo kombonani pe ozanani et pas ndeko visa ngai komolanga Pius Naza grand frère na za grand frère ya visa Naza grand frère na obika kana visa et pas ici kamoko oui to vande siga moko akoli na tokoli ensemble na tokoli siga mo akoli na misu nanga en tant que grand frère na mo ndenga dokola na ndenge abandi musala na théâtre ti na ndenge nzambe ay ko retirer molimo na ye. Est-ce que vous pouvez ça une chance dans la bandaka musala na théâtre parce que souvent il y a moi facilité hein dans nos mois et surtout il y a moi aussi abandi musala moko boye qui va accepter rapidement. Est-ce que c'était le cas chez vous, grand frère? Il y a coupé ça visa, l'équinayo, chance wana, tekenda libosoto, ou doutai na yango. Donc, dans un premier temps, il faut être sincère, tout doutai na ngonan. Mon déjà facilité métier wana, moi c'est qui nango, parce que la vie zaki départage, va m'sou ezamsala moko, basi ba koma mobulu, ezaboye. Par après, tu es au monde abina qui a une vocation dans les sangs. Il y a un moment, tu tika qui est.
mais vu l'exploit ça qui on ne s'attendait pas qu'il y a ça là l'exploit là. Voilà, il faut être sincère, tout s'attendait qui mais en tout cas il partage biso tout le monde tu as dit ko saline ka derrière pour na appuyer qui a continué dans ça là. Et en tant que grand frère, est-ce que vous avez rajouté comme conseil Isarakanine comment on allait kinayo tant moment qu'on évolue pas au Kenda. Et grand frère, tu manquais des conseils, tu avais des conseils ou avez coupé ça y Isaac Ndengeni. Ba conseil Isaac tout le temps tu ando vendre puisque to bandai ko vendre na lem so ko ute pa na aye lem so bimisi biso to vendre ensemble na bon tu ando solo la tout hein. Ma conseil bando zala toujours ya abattre la musala na aye ba pende on vendre na ba collègue ne tout le temps tu ando produire toujours ba conseil et puis tu ando mona pa ando sale lango ndeka ando vendre na biso bien na baninga ne to ando mona en tout cas to tikala ko zo rapport moko boye qui na muninga ne ba swani en tout cas to tikala yoka ngote la preuve ne que ti na dernier demeure ne to mona yika ki ba artiste nyonso toute tendance ba art plastique ba comédien ba musicien bango tout ba la ensemble ti na dernier demeure na to mona bango tout ba la ki en tout cas to mona yike conseil to ando pesa ye en tout cas ando salela. Merci bandeko balandi waneza maluba ya yaya to kapisa na ngambo oyo komeka supe ko panza nteke na grand aza pembele na ngai grand boni. Merci. Kombo nani pe yo Ilunga yo za nani pembeni ya mama visa sali anaye oya lobi bongo na olongola te na bakisate. Merci papa omoni bon saki leki oya ngai sikanga mingi taki merci ya ndenga lobai kaka nde alobi na koloba bakisate na olongola te merci leki na ngai donc to vanda kinaye nyoso ici je crois bien donc tout ça qui est bien quand des arabes bien ça mutumoko muteme za pete bien merci papa merci Isaki lolengi nini ko kasango yande ko nayo mwasi ko tika mokili oyo et puis ngamona zaki wana to zaki naye asa mutumoko to zaki naye donc bien sola bien ko kasango wani sala ka saki ngamona ki moni donc bien te mela ka bango rapidement to dutaka nango na na ko douter donc yakoloba ezate papa pardon. Merci mesdames et messieurs, comprenez l'émotion. J'ai bien su le nez qu'on n'est pas venu pour remonter encore de pensées de part et d'autre. Nous sommes là juste pour restaurer Bastar Nabiso Batu Bazo Mekampe Kobo Sana au Bazo Tchabango na Corbeil, juste pour les restaurer. Et voilà pourquoi notre nouveau rubrique ici à l'éco RDC. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à Mania Sotoïch Koloba? Bon, il y a on a ko bakisa mboka na biso ceci comme ba reconnaître la valeur ya batute so bakufi ba reconnaître la valeur ya batute nde elo a moi passe ngwana pour notre petite sœur a salé quand même moi ba pièce belé bon jusqu'à présent ndenga kufa mama zali tout le monde na biso pena ba visite ndenge ya la carrière que artiste a kufi pour artiste a kufa kate puisque atiki ba œuvre ne continuité ba œuvre pe zali mais tout le monde a rapena suivi penate kelem so na ba moment o ya la kelem so ata jour artiste akufa ki tout le monde kelem so ba collègue na ye ba ne fils que bon tu as besoin te que ba o pe sa biso mbongo so ni non ne fils que qu'on reconnaître quand même collègue na bango ndenge ba tawa ki mo visite en tout cas ils a la raté ndé lo to déplorer na mo mingi bon habiter so ils a dit à quoi faut pas luka quand même que ça la par tous les moyens ba mekana ko bolingo ezala puisque eloko nyoso so bolingo ezali l'union fait la force na bolingo mo ke eloko esama bien de eloko nde to déplorer moi muke yango wana tuna moke koyeba na mokolo yo ba bongisa pona kenda kotala ka bawei na ebite bino pe bosala ka tour ko kenda ko bongisa tombo ya leki ya bino biso to s'organisera na ndenge na biso famille to kenda era nyoso wana ba artiste ba assista ka bino te bandeko ya ye na to mona te ke jour boye ke jour ya liwana e to moni ke ba yebo puisque
bango poto il faut baya vers biso to sololi ke samba ko ya na bango ba lobby mais suivi à la raté na sens suivi à la raté boko ya bo lobby mais to zela tangu bo ya to keine to lobby ke bayaki boko ya no lobby ke ono boy mais okokisi maloba no te bon wana nde lo to déplore moi mkiangwa. Et en tant que grand frère parmi ba pièces ndeko na yo à Sala ba rôle, est-ce que tu t'inspires encore de quelque chose ou à Sala il marqua et Sala peut succès? Presque ba pièce nyo sa joie na sepela na ngomingi nyo sopenda na sepela na ngomingi sepela na ngonyo so pièce à joie en tout cas sepeli sanga makasi. Merci grand frère. Ndenge nini bozala na baleki na famille harmonie ezali hein? Te harmonie ezana harmonie ezali bomoko ezali d'après vaneke okuta biso na to sala interview est-ce que zakara liwa ya ndeko moko soka kei et me rappelle msusu des ordres na libota je sais pas moi ce qu'ils aki pe ka et kumela kibino. Non nous sommes unis puisque nzambe ndai liwa nyonso soki ye eloko mo esala makana se na mo esa nzambe te soki eloko esala miseke nzambe accorde yango biso to wana biso ba chrétien toyebi ke nzambe nde moto apesaka nzambe nde moto abotolaka bon. Voilà, merci. Ngana Tikibino na koluka kosola pena bandeko mosusu. Question encore pour nous de prendre les informations pour na koebisa bandeko ba kotala biso matondo mingi. Merci. Merci mesdames et messieurs, je suis là toujours avec mon équipe. On va essayer. Maman Jolie, c'est bon avec le grand frère. Est-ce qu'on peut voir la maman pour parler avec la maman? La maman est là, la maman est là. Maman Bimi, ah le pain on est, terrasse n'est amoureux. Ah oui, maman est maman. Est-ce qu'on peut se mettre de l'autre côté? Tu fais na ah pour sur la maman qui est. OK. Mesdames et messieurs, waneza maman ya star na biso atika biso. To komeka pe ko sur la maman. Oui ba na muzindo qui est maman visa. Oui atika biso. Maman mbote. Mbote papa. Uzamalamu. Nangolu na nzambe. Tosepeli kokuta na yo na mokolo lelo po eze sengo mingi. Ape na sepeli kumona bino. Kala liboso ko banda vizake. Na zumona bino ndenga bozo ya ko na sepeli makasi. Robilo kula sakeli atina yo mendengi boye poto solola. Na sepeli pe ko yamba bino. Donc ba ndeko mususu ba yakate depuis ndeko visa kenda. Namona ta moko te na banda kukuta na pe na moko to banda visa kende bino popo yangai tango visa azalaki boza bazalaki koya webele na yambi bango na lambeli bango bali esengo me banda kaka yake nda atikala kaka bo. Est-ce que maman Rose makasi to solola papa? Biso toza iko RDC tomekaki un peu koya kobeta lisolo ya bastar na biso yo basala musala malamu mpe bakenda batika biso mais on dirait kombo na bango ebunga mwa moke mosala na bango basala ya malonga on dirait batu bazo reconnaître yango penda lisusu te. Maintenant nous les RDC to se mobiliser, to se motiver. Question pour nous ya ko zongisa su kombo ya bastar o ba pesaka biso mate na nzela ya mosala na bango to sola yango lelo to kusana ki pembeni na yo lokola yo mama moboti o expliquer biso nani ne visa abotamaka wapi akolela wapi siko iko pesa biso ba information wana e osala biso maramu maroba mboka yo. Merci beaucoup. Visa abotamaka kaka wana Kinshasa na clinique kinoise de isika ya botamaki azalaki kaka na maboko na ngai avandaki kaka tozalaki kaka wakoleli kaka wa kindeki isika mosuti aye kokenda liwa ekozwa yake tozalaki na ye kaka akoli kaka na libota. Kokola na ezalaki ndeni? Kokola na ezalaki ndeni tozala mwa esengo? Kokola na ye eza en tout cas ezalaki kitoko makasi social. Bana bazaka na mwa bakaprice na bango bakaprice na ezalaki pena nini? Azalaki na yeka très gentil na bato azalaki motu nyonso ye akomona
azali ya mama aza mama leki aza leki mwana aza mwana azalaki moyambi ngai nazala kobenga oyo mama sociale oyo za kotala bato koseka na bato kokaba na bato bakoyao moto asala terase oyo ezali ye atikela ngai yango moto abiza kaka mosika boyaka azalaki antuka problème na motu te aluki ye makambo okomona mama omoni bato mosusu alobi te tika olanda te tika oyipo mokili balandaka yango te tika ye aloba ayebana nalingaka na ngai makele te nalingaka na ngai makambo te avandi na ye azalaki na ye problème na motu aza kokola na ye bien quartier esepelaki na mwana wana mingi ata lera kufaka batondaka porte oyo ebele balingaki babuka azali na ye très bien na motu te papa na ngai mwana na ngai wana wana kokola na ye pembeni na yo bandi baklasse azali wana azalaka pembeni na yo lera azalaki kaka na maboko na ngai nti tata na bango aye kokufa tiki bango mike bakoli kaka na maboko na ngai ndenge batangi ndenge motu na motu mpe asukela bazalaki kaka na maboko na ngai bakendaki epa motu te bozalaki kaka na ngiringira kaka kaka ya botami awa ya kasi nalobi te visa abotami awa kaka na ndako abotami awa na clinique quinoise kokola awa atangi pe na quartier ya kaka awa etani kokola parce que bana bazala ba caprice bazala mabe na bango bazala na bango eloko nini atiraka yo pena pa mwana na visa mona botali soko omoni loko bo raisonner mbala moko eloko penza azalaki soki moninga na ye mwana aluki ye problème akotika ye te akolanda ye ti na ndako na bango bitumba esilaka akolanda ye ata akoti na chambre ya tata na ye il faut visa akota azalaki na kanda mingi ata asala mokili. Et maintenant, de jour au jour, moi on appelle Azokola. Azokola pe azo changer, azo sala ba makambo na ye kaka ndenge wana ndenge na ye kokota ya groupe oyo bakotaki ya théâtre oyo ya pas sans souci. Izela ka ndenge nini komona mwana na yo bozalaki na ndako akoli azokenda classe et directement moni na itando ike esala ka ndenge nini na ndako moni ye na itando ike na TV asepelaki makasi po asengaki ngai azala bongo ayebisaka yo ezalaka ndenge nini liso na bino mibale tano babetelaka yo po azala bongo moninga na ye namonaki bayaki tovanda alobi mama nga mpe ifo nazala star yokoka alobi nakoka mama nakoka okomona okovanda boyo moninga na TV alobi asoli nasepeli na ndenge yo olingi nakoki koboya te wana ezali yo moko moto olingi yango me naboyi nde baproblème eza mosala naboyi nde baproblème mais il faut mpe ozala prudente misala ya modele wana ndenge bazalaki mpe koyebisa biso bato ba jalousie bazali ebele ke baboye alobi te mama elongola oyo nyonso wana ngai nakozala problème na motu te nakozala kaka bien mais na ndenge aza koyebisa ngai ndenge mpe namoni aye kolandela yango akomi koya na baninga na ye baye kosepela awa batito babodo oyo mwana mwasi moso kombo na oyo bakokanaki na ye kombo na bosani azalaki mpe pendeka lokola bazali koya na ye mpe mingi bayawa tovandi nalambe mama biso tokolia boye nalambi biloko bazoloba wana tie na mesa bale bameli mama biso tokei ezalaki kopesa ngai esengo mingi esengo makasi wana ezalaki promesse mwana no apesaka yo ke mama na kozala star omona nga na etando ike siko tano yo ofandaka na ndako otali na TV yo moko ofandi otali mwana na visa na TV sala ka ndenge
esalaka ngai esengo kasi bato bazalaki tala visa ebokolo visa bana nyonso ya quartier oyo ya basi mpo babandaki koya mibali bazalaka visa bazalaki kosepela makasi ata ntango azalaki azoya po lera alongwaki akendaki epai na ye na limite esika wana soki bamoni ye kaka azoya mavisa ye mabana nyonso bazokenda bango koyamba ye esengo mingi vraiment sikoto otalaki na etando ya ike na tv na poko ata nazongaki ye moko message na ye mpa na ye ezalaki nini ngai nazalaki ntango namoni nalobi en tout cas nasepeli osalaki kitoko makasi ye alobi nasalaki bien alobi osalaki bien pele bato nyonso kutu baye mavisa osali bien bazali kofélicite ye makasi bon sikondi na ye kosepela na ye alobi salaka kaka bongo na baninga na yo ozali na bango gentil naboyi kozwana naboyi mais mama wana ezalaki maloba na yo mais entre temps ezalaki mpe na bandeko ya mibali bandeko mpe ya basi est ce que bazalaki na même idée bozalaki na bango banda kopartage même idée to bandeko mosusu mpe banda koboya parce que ezalaka facile surtout bandeko ya mibali bandeko ya mibali bazabela d'abord baboyaki nano nsima na yango mpe sikoyo ntango bamoni te akoki basekaki kosepela mingi osepelaki mingi en tant que maman ozwaki ntango ya koconvaincre bandeko ya mibali ke botika eza mosala na aponi kasi ngai nazali koloba te lokola alingi yango totala nano asala yango soki toyoki te boye wana tokati akokende mpo soki toboyi akokende te mais lokola ye akendaki na ye bien tomoni te eza mosala na ye bango nyonso bwaka biso mosala boye tosepelaki bagrand frère bachange langage bwaka biso atazalaki kokende akei misika bamboka ya misika yo ozobwaka biso te abi te nakobwaka meso kitoko problème ezalaki te kokenda komona mosala mpe bandi koévolue oya mama asimba boye kanga na songe ya liputa kasi papa na ngai po nalobi te ye nde moto asimbaki biso po papa na bango akofa atika bango bana mike voire meme oyo atikalaki na 2 ans joli walelo atikalaki na 2 ans ye atikalaki na 4 ans ye visa balandanaki oyo alandi ndenge bambula ya batikati bana mike ye sikoyo ntango mpe nzambe atindi ye liboso apesi ye mayele soki azwi bosomba biloko kolia nzela nasala mwa nganda oyo banda akofa omoni te ezali nano lokola ngai nazalaka soawa te nakomi kofutisa yango moto mosusu azwa ateka afutelaka kaka place mon souvenir atikaki azalaki antuka te ye nzambe na likolo kaka ngai nazoloba kaka nzambe na likolo ayebeli wa ya mwana na nga wana me soki motu yasi ya mokili oyo atambula bone eleki bakosamba na nzambe bakosamba kaka na nzambe akosambisa ye ata milia to azalaki problème na moto te soki jaloux soki nto comprendre nakitanilaka nazalaka boye te susi na kobondela na nzambe longola susi nzambe boye kwa mwana na wana ko mwana na yo akomaki star azokenda eloko nini ekomaki mpo mwana atika mokili ezalaki maladi ezalaki accident ezalaki nini oyo ekomelaka mwana papa na ngai mwana ngai wana abelaki na ye te azalaki na zemi ngai d'ailleurs nazalaki na église navandi natoyokama te
namoni avant tout babengi ye na mwana mwasi moko azalaki awa baza kobana na ye mingi alobi aloti ndoto nalobi bapambapamba wana tovandi ti tozokende ye mpe wandila ye akei sikoyo mpona kobota batali balobi te mwana aleki kilo 5 kilo 5 kilo il faut baopere ye oyo ya liboso yaya na ye akufi na opération mpona nini sikoyo ye mpe navandi namoni ye joli oyo azoya alobi azolela o basili nani ye kuta opération te akati motema akati na ye motema moto akufa kaka boye eloko eza te moto akufa kaka boye nde epesaki ngai sikoyo émotion sotili mingi mais aye kokufa na ye baye kosala opération babimisi mwana mpe nayebi bango nyonso bapeli azalaki kobeli na ye te azalaki na ye kaka oke bien bato nyonso quartier na biso oyo eninganaki quartier mobimba eningani basala nini soki ya nzambe malamu kasi soki kaka ya moto ya mokili moto wana akotikala seko na mokili oyo te nakokotanisa ye kaka na nzambe nzambe aileba moto wana alanda ye esika ye azali wana mwana atikaki mokili me mwana mpe oyo azalaki na libumu akufaki mwana na ye bango nyonso bakende donc ozwaki chance te atikelo ata koko talaka ye atikeli waki ata koko te atiki koko na ye mwana na ye azali mwana na ye ya mobali ya liboso azali mwana moko ya mobali tano talaka mwana mobali ya mwana na yo ya mwasi visa kenda olobaka nini yo moko omilobelaka nini ngai soki namoni ye nakanisaka kaka mama na ye kaka akanisaka kaka mama na ye me na ndenge azali na maboko ya mama na ye mosusu ya banoko na ye oyobi te nzambe akosunga kaka oyo wana soki alingaka ye alingaki kozala lokola baoyo atikali na bango balingi ye mingi akokende mpe liboso mwana oyo atikaki akomi na age nini 11 azotanga asilisi 6e sikoyo il faut akende premier na secondaire premier secondaire si primaire na ye amati secondaire me ozobatela koko nao malamu papa na ngai bongo nakosala nini bazali na maboko mama na ye oyo asimba ye na baklasse na bakolata tu alukaka eloko te mama Jolie donc mama Jolie mutu abatelaka mwana biso nyonso po tozali esika moko tozali ndako moko ye mwana yango ye tosepeli lelo kozala na oyo ya koyamba biso lelo na kati ya eko RDC biso tozalaki na mingi pena te e toyelaki ata miliki osala stina ntongo merci papa nzambe apambola bino moke oyo bino bolinga yango wana afulisa yango probleme eza te mpo nga mpe nayebaki teke bokoki koya na yango lokola bomemi yango na mawa afulisela apambola bino na misala na bino bozosala wana tokomeka na biso kokota na kati tozwa miliki wana ozwa yango na mwa bakaye ya mwana probleme eza te papa nzoto eza mwa makasi naza makasi me tension ezotungisa ngai ntango nyonso banda kufa wana namelaka kaka kisi ya tension kisi kaka kisi nzambe akosunga yo nzambe asasuni mpo nasi nakufa ntango tension emataki na 26 nde liwa na nga badoktere bakamwaka
bayebaki lisusu te ke ngai nakozala tozokama yo bondelaka ngai nabondelaka nasimbaka nzambe na ngai na maboko mibale soki nzambe te nde ngai nazala te. C'est bon, maman. Je crois qu'on a un bon tokenda. Ok, merci. On peut y aller, maman. Mesdames et messieurs, vous comprenez que nous sommes déjà avec la grande famille des mamans Visa. C'était comme ça, verdict derrière. Ça fait quand même bien d'être ensemble avec la famille de maman Visa et cette grande équipe technique. Tu peux prendre la famille? Oui, d'accord. Ça a bien ça là. Mais ça fait bien. Il y a qu'à revivre encore moment fort où il est cas, moment fort où il salaka et sengomingi na libota et kozana bango vraiment malamu et pesi et sengomingi. Vous comprenez avec l'image, avec la maman, avec les grands frères et les petites sœurs et ça les biso vraiment malamu mingi. Et maintenant de mingi maman ndenge na lutai koloba biso to le kai pa na yo to déranger au moins moké et on est to le baki na tête na yelo ata milik na compte ya RDC o melata tsina tongo. Voilà. Merci papa na ngai vous déranger ngai te osali likambo moko ya bien mais bobosana ka pe ngai te bobosana mwana oyo te azali mwana na bino zoyoka ndenge kobanda oyo akenda wana ata moto moko ya bino ayaka kutala bakoyaka kaka tokosala boye bazomonana te kaka ndenge wana atikeli bino oyo mpe okomona ntango mosusu akoloba mpe te tika mpe lokola mama na nga oyo azali star nga mpe nakota mpe lisusu bakoya bango nyonso kaka kuna bazolanda kaka lokolo soki mpe lokolo ya famille nayebi te. Merci mingi na biloko boyeli ngai na mbongo misi wana kosomba wana nzambe abakiseli bino ebele na misali na bino ekenda liboso. Merci maman nanga kotuna pe mutuna à part Visa est-ce que ezalaka na koko moko na yaya moko asalaka pe mosala oyo po ezala lokola descendance to ezalaki ne Visa azalaki moto liboso po bandekone pe balanda lokolo yende moto aliboso ye kaka moto aliboso alobi te nange nalingi nasala mosala oyo ok yango omoni mpe leki oyo alandi ye na nsima nde ye asepeli aye kosepela mpe nango atikali na bino nayebi te bamosusu soki bakosepela bakoya kaka moto na moto nakopekisa bango te papa e lokola lomesano mate ya nini okoki kopesa bana obatikali na mikro na biso ya RDC na mikolo na biso na se ya mokili oyo en tout cas ngai nakoteya bango ete basimba nzambe makasi toza se ya mokili bato ya mitema mabe bazali ebele oyo basalelaka bana baninga kaka mabe ne vandeli na bisika boye te moninga wana azosala boye tika nasala boye nabebisa ye obie nakupe ye boye alobi na bango bavanda na baninga malamu bavanda malamu mabe ezala te omoni ndenge ye Visa azalaka bango mpe bazalaka bongo bazalaka ndenge wana po ngai naza lisusu na makasi ya naloba boye te nakonseyaka bango nakopesaka bango conseil makasi bazala kaka na kimia bazala na amour na baninga kusakana bien moninga koki kopesa ngai eloko boye soki oza nango opesi soki oza nango te olobi moninga naza nango te soki nakoki kozwa nakaniseli yo ozomona nalingaka kaka basepela na bato nyonso oyo yaya oyo mama oyo papa oyo leki ngai nalingaka bongo papa na ngai. Merci papa. Si maman miliki na yo yango milati ezaka symbole po tokabula ndambo. Merci papa. Merci.
lokola mwana oyo eza mpona kaka kobakisa na oyo oza nango wana esunga yo mwa liloba moko mpona biso bana na yo toyeki kotala yo nalobi te boye kotala ngai bosali malamu mingi napesi bino merci mingi nzambe apesa bino kaka makasi ya mokolo mosusu bovandi lisusu bokanisi na tokenda kotala mama banda kala tika toleka na ye totala soki ya kozala te mpo toyebi te nzambe nde moto azali kobatela papa na ngai bobosana te bobosana mpe mwana na bino wana te bomoni sikoyo azokenda premiere azali na mayele banda asala klase moto afutelaka ye klase azali kaka ye bawo nyonso bazalaki kosala liboso na boyele awa namonaka ata moko te ata te boye kaka soki nakutani mpo ngai nayebi bango nakutani napesi ya mbote oyebi nga te mama oyebi ngai mama ya folani mama ya biso bino bokanisaka bato te botalaka te na mwana ya tiki mpona nini boza motema makasi boye komana bakomi kobeta monoko kobeta moto azwa charge na ye mama na ye aleki oyo na basali ya kuduti banoko na bango wana soki mpe bazwi mwa quelque chose bapesi merci papa batondo mingi bandeko balandi mpona touti kolanda mama ya star na biso na yote koloba ne bandelike bapesaka biso bandakisa lolenge oyo toyeki kokapte oyo tozwaka ya malamu totikaka ya mabe question encore pour nous de profiter de la star et star atika biso depuis un moment akinda oyo toyo akoma okota na bakati ya baoubliette bato bazobosana quand même et nous eko RDC nous sommes motivés de faire quelque chose pour tozongisa quand même kombo wana lolonge ya bandeko na ye mosusu oyo baza nano je sais pas moi, non, clôturer na maman jolie, mais ce côté, maman jolie, moi, na yoana déjà. Oui. Comment on a né? Givis. Givis, bah, malaï. Givis, ça va? Ça va bien. Tu as réussi? Oui. Tu as réussi combien? 63%. 63%. Tu mets dans quelle année? Première série. Première série. Tu penses être qui à l'année? Un joueur. Oui. Tu vas aller à Oudjana? Oui. Tu peux faire? Oui. Comment tu vas le faire? Grâce à Dieu toujours. Hein? Grâce à Dieu toujours. Grâce toujours à Dieu, non? Oui. Oh. Tu envisages d'être comme qui? Quand tu regardes la télé, il y a du Cristiano, il y a beaucoup de joueurs. Toi, tu penses d'être comme qui? Cristiano. Cristiano toujours. Oui. Tu préfères pas Messi? Non. Pourquoi? Pourquoi tu préfères pas Messi? C'est mon Cristiano. C'est moi. Comme je vais, c'est moi. Quand tu veux, c'est moi. Oui. Ça vient de jouer? Oui. Ça te plaît? Oui. Et toi, tu sais aussi jongler déjà? Oui. Tu le fais avec tes amis? Oui. Je te donne comment le ballon ici, tu vas faire ça? Très bien. Oui. Très bien. Oui. Ah, c'est bon. Hein? Oui. Tu peux dire quoi à la télé? Tu me fais bonjour? Bonjour à tout le monde. Je fais bonjour à mon papa Oui, ça va être encore? et ma grand-mère. Et tonton Chaco. Et tonton Mimi Mamie, maman Mamie et tout le monde. Et tous les fans de ta maman? Oui. Tu peux le dire toi-même? Oui. Dis ça. Je salue tous les fans de ma maman. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'enfant, comprenez un peu la télé. C'est toujours comme ça, on va s'adapter à la situation pour bénéficier toujours de l'homme, parce que à chaque instant la terre tourne, les réalités changent. C'est toujours comme ça, c'est la vie continue, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour boire, il y a un temps pour, il y a un temps. Et ça peut attendre bande comme susu ba kokenda ba kotika biso pe mokilizo continuer pe biso toujours continuer ko bika toujours to continuer toujours ko espérer to cherche toujours makanisi na biso pa tata Nzambe yeli mtakopesa biso sur makasi ya ko bika biso na sena moi. Nous évoluons toujours comme je viens de dire toza na commune ya Ngiringiri, précisément na quartier Sao na avenue Musamba donc quartier Asosa donc on a pas star na biso oyo asala ba est vrai pesa biso ba savoir faire na ye to ko mekape ko pesa micro na biso pa ba
moko ya baningani bazalaka na ye basalaka ne musala moko pe tokokenda lisusu tokoma ti place oyo lekaka na kozwa mateya na ye na école primaire. Question encore pour nous de récolter encore les informations par rapport à la star et que ça a biso plaisir. Rapidement, verdict, si nous parlons le même langage, hein, Yoka, on peut parler avec l'ami hein, de la star. Merci ba tata ba mama bandeko wana toza na moko ya moninga ya star na biso toto sola na ba grand frère maman ndeko ya mwasi pe to kutena ndeko basalaka musala place moko. Mama boni. Bien papa boni. Très bien aussi. Sango mingo kutana sina mokolo ya. M'appelle Jesus. To sepeli mingi ko pesa micro na biso pa na yo po yo bikaka pe e sika moko bosalaka musala esika moko na mama visa. Est-ce que ko betela biso lisolo za kandenge nini? Bon. Comme on a kadi kamba visa na otala boye aza grande sœur pendant mais ya gravité. Visa to yeba niga na musala te meje. Visa to ane quartier moko yena ngenge biso bumbu do ba pembe ni kaya commune kangama. Visa to tangi école moko na za na 4e primaire ya za na 5e. Yé a passé 6e banda otanga na grande sœur na pa kufa fifi mudiangu. Donc ti ngai pe no mona eka la ta asala pièce mo ya souci please film ne ya liboso asala souci please za mwana shako. Siko ba yaka la film wana ba buka pala ba ba makambo ezaka ya mawaka ba ya kotala nga pe na ye. Nesi visa fo me manga pe na sa théâtre. Aseki abioni osa théâtre ya passer ngabite fo me manga ka binga ba me manga te po ya lobaka ya oseka saka makasi na yo moko okende pona omemo boita musukuna likamba ba visa mtamemaka ye mais apesa nga adresse place ba répéter ayebsinga okende ka na kenda pété ti na yo travailler pe pas sans souci en tout cas eloko liboso za pas visa andoka na kandate azali na kandate na yeba to swana kana e makasi na répétition za mercredi mo po jeudi to tourner to discuter makasi président wana chief la chose za Oscar Mudiai abengani ngana to répéter te biso mbale abengani biso to va na sanzete ye na kwena inga na kwena nga po visa za matata makasi bape matata donc yende ko simba te ti mama shakwa ye abi menga na tena demande na yo na tena boza côté moko et en plus visa lo ba ke oyo bureau oyo ko toucher mabe lelo bo swani ndenge nini na expliquer mama shako ye amoni pe président bandi ko lela ba en tout cas pesa ka suspension ba penga pe suspension tozo travailler te mais le même jour ba benga na biso tozongi ndako vers ba 22h théâtre aussi nata bo visa ye wana kopene mo na otanga kombote aya bikadinga na ye na esko na ndako afo mama lamuka do mama bisa lamuka a expliquer nde to swani na expliquer nde to swani azo bazo seka sikonga pe na temi na porte elekela po ba bengani biso ma ye ayo lukanga na ndako abi temi na porte abeninga liboko bo abimisinga na terrasse mo na coin abi eto yoka na lobi to ke tournage po ba suspendre biso ya ndeni kadi biye soko lo ba kadi to répéto wana na tongo jeudi ye mo azui courage bien matie kolanda te kadi za ndeko langa ta to swani bolimbisa biso to se C'est un peu fort. C'est toujours la vie. Donc, ça m'a tête, mais je vais regarder Kanate. Il y a bien au Kanate. Beaucoup discuté à 11h. À 11h30, avec un beau seigneur, soit Ebiguna, qui m'a sommé le Tchelio na Makol. Bon. Donc, le bani, tout est à ma belle, tout est à ma belle. Et à mon calme en Zambie. Ukamwaka tanukaka sango ya liwe ya ndeko nao o bosala na mosala place moko boswana bolekisa ba bon moment esalaka lolenge nini toi na zo se souvenir ezale 8 max na za pa tayer na zo lamba na ta téléphone sonné grand frère na beninga 3e na biso ya dédé ya beninga bikadi oza na bina pa tayer na zo lamba abi même la journée de la femme abi côté ni expliquer non la petit abi zonga na rapide na ndako abi delenga ni ngate so esi na bimi ozongisa nga rapide na tiki taya wana na apesinga libaya liputa gumba na tina lipeka na okatsa ka prince boy garçon mo bayaka ya quartier ya Mongali
Singa bikadi ozo baluko biteke visa kufi. Nabi visa api. Abi visa wa musamba ya théâtre visa kufi. Na banda mbangu na ya musamba ama kolongulu na kuti ya batu plein. Oh bakengaliema donc. Liwa ya visa. Ça n'a pas stylé donc visa là il est beau tananga tout tika na te ata collation giviste na outil maternel joli benga lo la grande oza pe biteke ba coller moi no lelo ah yeso lo joli ah na za pe na tournage à groupe sans souci là jeudi na rapide to sepeli si moi na ndenge eleki alors tout tika na te il y a quand même il y a des bons souvenirs. Oui na ba souvenirs il y a visa makasi. Il y a liboso na monde nzonzingi oyo lelo wabenga théâtre ya nzonzingi ya longo la groupe sans souci ngana na groupe sans souci na sala ta nzonzingi te mazana na marché correct po biso ando ko teka kuna ba grande sœur na ba ndeko na bazana poto na ta la voiture ye ngana no sa wenze na ibo batu ya correct besingo bazo lukopa visa na sara musawo visa moninga ya mbinga yaka na zo le kopi biso pas placide yakana ke kuta ntona mbala sera zamba nan papier rico na kuta ni wana sala nzonzi ba futinga mbongo visa tuinga ba pesi mbongo combien temps la pesi monte bitete bo pesi bo poani mbongo te donc tia lo ba baksenga do mbongo moya bien souvenir yango wana deuxièmement na rôle groupe sans souci soki ayoki rôle nanga to répéter na tournage o ka bendi o pembe kadi ilo moyelinga PC loko boye ça bien non tant pesa na liloba ce que l'équipe mercredi faut cartonner donc bola moi visa oui mutazanga mabete mais pas nga bola mo ebele so le open na poto mo mukeba yebanga visa mutalakisanga nzela nzonzi na saramsa. Voilà. Donc tu vas nous accompagner aussi à l'école au total à ta école ninge place botanga kano et ça possible? Oui, problème est trop comment. Merci ma. Merci. Merci mesdames et messieurs. On va essayer un peu de s'adapter toujours avec la star. Il y a différentes stars bazawa, maman Nabiso Julie Walilo, ma star aussi Azapembe Langa Otokome Kampe Kokopa. Je sais pas si le grand frère was en attend, mais autour à dispo comme en école. Un grand merci à vous. Vous avez attiré toujours attention à Bino ici à l'école d'IRC. Merci depuis quelque part. Et la grande famille Kabasele et la grande famille Sondi. Merci à vous, star. On peut faire route ensemble pour aller à l'école totale. Car la situation est un bon continue à Merci Verdict. Nous parlons le même langage, je crois. On peut y aller. Merci. Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato ebesi Eco RDC balobelaka politiko basalaka mpe émission ya misiki émission Bote papa bote to monio awa na ngiringiri na sayo musamba to zaki ko bela mingi leki na o atika biso star visa est-ce que yebaki Naïbi, tout d'abord, Nazali parmi famille. C'est ma petite sœur. Tout d'abord, félicitations. D'un bon reconnaître journée à l'élo. Yami Balen Nabanda, na pesina mes condoléances. Na famille au Itikali, na binonyo soit journaliste. Na baningonyo soit la République du Congo baébié. Vraiment, image, il y a visa et koko kosilate. Visa azali symbole, aza monument na makambo asali les République du Congo na ba niveau ba théâtre ekoki ko bunga te pour le moment ils ont dit choix pour la bisonyo ce que image na ye ezala bisika boko tambola lelo azali mwana ngiringiri asaleli opinion ngiringiri ba evre belé azali star na niveau ya théâtre na musala nyonso za musala donc vraiment visa zaki mwana moko boboto visa zaki musekuli ya batu nyonso musambisi mopesi boboto mopesi ba éducation ya kimia na ba balabalo nyonso na ba parcelle nyonso donc visa zali mwana moko vraiment naza kosenga ke bato bayebi babosa na ye visa te bazala na ye na makambo nyonso asaleli bango surtout na kati ya ngiringiri esika azali kovanda na bakamarade na nyonso surtout ngai soki papa na ye bon alasanga mingi yembe sukali soki na yoti bavoyage na chikapa
tosoko yambana nazana ba souvenir ebele oyo asali ngai na mosala ye aza kosala ba théâtre vraiment naza kopesa ye image esika azali nzambe abatela ye mais eloko naza kosenga nasengi na bakonzi ya République du Congo oyo bakambaka baartiste. Donc pour le moment take nazali pe membre ya majorité, bon je me présente, nazali coordinateur exécutif communal ya PPRD Ngiringiri. Nakosenga vraiment que image ya visa ezangaka te asaleli mingi mboko soki nazosenga boye nasengi tout d'abord na parti na ngai oyo mokonzi na ngai azokamba secrétaire permanent Shadari alingaki pe théâtre à visa mingi na niveau ya parti asunga famille toko invité ya na Ngiringi aya kotala pe famille ya visa parce que Shadari azali artiste, Ramazan Shadari azali artiste na kati ya parti oyo azokamba alela pe ba artiste alela ba joueur alela sportif lokola Maman Olive alinga pe artiste moko mosupe Maman Olive akoko ya aya kotala libota ya visa na ba théâtre visa azali ekobunga te ou même chef de l'État bon na ba référence mon chef de l'État Joseph Kabila za sportif alinga pe artiste trop tout d'abord ce qui na message ekeye pa ya mokonzi na ngai secrétaire permanent coup sur coup Shadari ou même Mama Chalamwana ayebi mama mwana ne visa mingi na koyebisa luka moyen baya mukomusu baya kotala bana baya kotala famille oya visa na Ngiringiri musala salaki vraiment message ya suka basonga libota. Je vous remercie tout d'abord Bino take nazali parents nazali parmi famille à visa. Je m'appelle Kaimbe Mbote mwana Yembe Sukali oyo azobenga tonton Yembe Sukali ezangai exécutif communal ya PPRD Ngiringi. Je vous remercie. Na yebi mwana nga visa abotami awa akoli kaka pe awa tofani na ye mingi tili koye kozwa ye baleleli kaka awa aza mwana malamu aza mwana na biso toboti ye kasi kaka ndenge bana bazotambola na quartier avani aza mwana malamu toswani te tobundi te kofinga te muntu nyonso akomoneka mama ezali lisusu ezalaka na ndenge nini papa oyo bokozoluka ezali lokola ndenge nini na mosala na ye nayebi ke oyebaki na mosala na ye tano mwana okomoni na mosala na ye nani nga azalaka na quartier ekamwisaka yo azali kosala mosala na ye ya ndenge basala bobenga yango kutu nini awa théâtre nazali kosala visa azosala théâtre na ye te ndenge mpe aye kokufela kaka na esika ya théâtre na ye ndenge mpe tolelaki ye kaka awa aza mwana quartier asalaki mutu moko eloko te lolendo na ye na ndenge na ye kolata na ye na ndenge na ye na misala na ye kasi tomoni ata mokolo moko tabima aswala na mutu na kati ya quartier afinga ye eza te ndenge mpe tokabwana na liwa aza mwana biso ya quartier. Kano ozwaki sango wana esalaki yo nini en tant que mama ya quartier? Me ntango nazwaki nabangaki nabeleli nzambe mpo toza na likambo te ndenge nolongweli biso mwana na biso na maboko boye azokende mobesu tomonaki yango motema pasi mpo aza mwana na biso tokoli na ye makambo nyonso sikoyo azokufa kaka boye tozoyeba ta ntina liwa yango te epesaki biso pasi epesi biso emotion papa likambo mosusu eza te oui mbote papa mama tomoni na quartier awa est-ce que oyebaki mama visa? Oui, nayebaki très bien parce que azalaki leki oyo ya biso akoli na présence na biso baya na ye. Oui. Et ogardaki quand même souvenir ya mama visa par rapport à mosala na ye, par rapport ya vie na ye na quartier, comment elle s'échangeait avec ma grande sœur, ma petite sœur à quartier, ninga bandeko malgré qu'il star na ye. Bon, malgré qu'il star ya visa, bon visa azalaki vraiment mwana moko fille moko très accueillante. Na kati ya quartier azalaki bien donc azalaki toujours gentil na mutu nyonso tu donc oyo bakeye lobake bon peut-être ndenge akomi star bayini bajalouse bazangaka te mais na ndenge vraiment ya comportement na ye kovandela na ye vraiment na kati ya quartier na biso ya sosa totika omone na problème te. Est-ce que tano kaka sango ya liwa ya leki nao ekutelaka wapi?
bon liwa ya leki na ngai visa ekutaki ngai nazofanda na avenue Lubaki na commune na Bumbu mais esalaka biso bien te epesaka pasi petit lelo epesaka pasi po tozangela moko pe na kati ya quartier trop ekota biso. Oui. Émotion, pasi. Oui, émotionnel biso vraiment pasi na motema pende ça esalaka biso émotion ti lelo po soki tozotala. Heureusement, moi, image le roi mouké pas ya leki ne joli, mais et c'est la rabiso qui passe. Oui. Mote. Vous avez bien. Moukeka. Moukeka. Tout le monde dans le quartier awa. Est-ce que vous avez une idée à moi en visa? En vous avez une idée. Oui, pas quand il y a un quartier, le lundi. Mais qui est dans le monde mouké. Aibaki tozalaki naye bazalaki bana na biso kasi ntango komokola abandi kosala mo bateatre na ye tosepelaki nango mpe mingi bana osala bateatre mais dans un certain moment toye komona kaka ndenge liwa ekangaki ye epesa biso mpasi mingi sukaka wana Sangwana ekomela kawa yo za kawapi? Sangwa ekomela nga nazali ka awa. Ezalaki lokola mwa surprise moko poske puisque ye akende kobota. Akende nde kobota oyo po visa akufi. Yango nde epesa biso mpasi. Emawa. Koza na quelques souvenirs au mwana visa? Asala, vous avez un souvenir. Azalaki mwana moko malamu. Abandaki kodefisa soba biloko. Soko aye oyebisi ye na nango te ake na ye. Azalaki mpe koswala na bato te, azalaki agenter mama nyonso ntango nyonso aopia biso bambote azosepelisa mpe biso. Toya kosepela na ye. Ouais, mbote. Kombo nani? Yusuf Katanga. Yusuf Katanga. Lelo tokitaki na mabele ya ngiringiri oyo eza mabele na yo ko tuna lolenge nini bikaka ndeko na yo visa lolenge nini bozalaka na ye na kati ya quartier parce que toye po to pesa lisusu batu tozongisa su batu na idée mitu ya batu ke bikaka ndeko moko visa. Visa zaki petite sœur. Elle est petite sœur quartier. Petite sœur penza. Na kokola na ye bomwana na ye kaka na quartier awa epa na bango na kwa musamba wana na bandeko na ye lusa na mama na ye na joli na leki na bango mususu azali ya mobali na bandeko mususu bali wana azaki très gentil azali otambola na baninga na ye mususu pe ya classe ti subitement toyokaki akomi kosala mpe batéâtre na mpe tolandaki yango aza kojouer très bien et en plus ça na vie sociale comme tel azali mpe na problème ya mutu te tout ça azali kovivre calme na bato respect tout ça na ndenge ekoarrive ke toyeke visa pasi ye okanga ye na ndenge visa akufaki eza makambo mokili. Il est regrettable, mais tout ça la nini. Liwa eza eloko ya mutu nyonso tu. Nzamba sala liwa. Ate oza ko vivre lelo malamu yeba ke lobi pe okukufa. E ndenge la kipe visa. Na ndeur ya wana visa zaki mona mwasi moko calme. Azaki mona mwasi moko calme, zaki gentil, zaki na respect na mikolo pe na ba mama ya quartier. Natikala omona ete mokolo moko te mpe aza koswana na mata na quartier obe baochange baparole na misusu natikala komona tata mokolo moko awa epa na biso awa na kati awa epa bakatanga ezalaki nde esika oyo c'est la famille oyo ke ata aza kuna te awa akoki kozala asalaka vi na ye namonaka mpe bato mosusu bateatre bazali koya nde dernièrement na bateatre mosusu amonaka na basan souci bazali kosala. En tout cas, c'est qui bien. Mais, na ndenge malade elaka ye, na ndenge visa eko kufa.
En fait, nous sommes des gens comme témoignage. On a en dehors d'études faites à Salaka, tout ça, on a vu. Mais pas jamais nous avons la visée, nous avons attends à côté de la théâtre. La théâtre, nous avons moi comme qui vedette, visibilité, partout où on a visa. Et c'est très bien, même à la collaboratrice, nous avons ça la théâtre. Nous avons toujours apprécié, et puis la théâtre, nous avons là. Nous avons joué très bien. Nous avons joué très bien. Koka sango ya liwa ya leki na o visa ijula kwa wapi pe sala kwa lolenge ni. Oui, tout justement tango le jour où on a voyager nazo kene matadi pour l'encaissage des douanements et les jours où on a des visas pour faki tango on a bima parce qu'elle est déjà malade elle est dans l'hôpital nazo bima déjà na sac nazo kene matadi na kuna na force pour nos bis nde baza ko bisa que visa pour fi na yepe na moni bato baza kolela mais na assista quitté parce que nazi déjà prêt à voyager pour nous laisser là-bas des douanements. La maman bayaya balek Sydney lien internet kotala Conception ya boss Jean Chiboti Wabwa Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. We bump more lema, panika dalea. We don't need no fake news. Today awa tuyaki kotala ekolo joli walelo par rapport ya ndeko na bino ya mwasi leki na bino tukutana epe na mama yango tindi biso peto ya pana yo. Est-ce que ndeko visa azalaki nani pene na yo? Visa ile kinangai mwana noko nangai mwana noko na vous avez ya vivre na ilongo to vana ensemble tout ça na pas ensemble situation ezalaka ndeni vivre na bino ilongo vous s'adapter ndenge nini entre yaya na leki ndenge tozalaki na ye nasoma pesika soya na mbuté nasoma pesika zibuna mbuté do azali mwana mwasi moko nayebi te na robani azali malamu na mutu so mo moneta makambo ndenge ezali mo batondaki mpona bolamu na ye nasio pesika bonita nasio pesika soya na mutu te to ina sobe bien oyebaki ndenge nini ke akoma kosala théâtre yo esalaki yo ndenge sango ekomela pa ndenge sango nayebaka yango te namonaka na tv tala mona na tv nabi visa na biso te mamoko naluki ye namona aka justement na mariano ngabi yo mosa théâtre eyana komosa théâtre yo mosa théâtre ngabi anto na seple no zo jouer na seple ko no jouer bana kala abi solo ya ngabi so bilo na mariano yepe yana ba kosu na osala ngabi ça va te okuta naye naye pina yena ngai na momone pina komosa ba théâtre na ba sans souci ba zo sala nani ba sakpe clip na mona madilu Mona ibongo da itendeki ba role na ye sepelisa yo makayo makasi comme ça vous mona ndebo na yo na itendeki bo ili muzulika wala so faina ba ninga lo ba leki na donc je peux dire que à fierté à ça la fière ya libota makasi et tanora sango ke leki na yo a tiki mokili et comme la quoi sango ne kumela ngai et pas comme dans matongi parce que visa visa wapi visa ku visa biso minga ma informer ngango te to ita sango visa ku akina ko bota ndi pasa ngo zwa ke kuna à partir maternité ndi akufi na mwana ndi na ikoya na bandimba ngusika za kiti na yeti kuna ndako ba kusenga za kufa papa nazaki ngati donc esalanga mpasi moko ya makasi mpasi vandi ndeko na ngai mpenza ti ndeko na ngai ya kodefa te bote ndeko na ngai mpenza ndeko na ngai
so moi va jouer zolo kuna ska baza bozaki na bango za kuna yeno ti awa fo ebinga zana nkati na ye esanga pasi mais ezali moko na nzambe yo moto ko longa kati na zate oka sango kotala nyoso ti mopona lelo yo mo milo bilakani mon amour de bon faja et mon dieu ndo avaja na ye on dit akuya mais aba suta kilbe so so téléphone ti mais quand même par rapport à ces circonstances tu as quand même tiré des leçons là où il est quand ni son mais ces leçons ni tira par rapport à bon moyen moto nataki nous sommes kiza pamba nous sommes kiza pamba Nzambe kaka merci pour rappeler biso kombo kombo na bijou mopemba merci na gentillesse pe nous moyen biso et quoi RDC ma participer mingi kwa babino ne pas pete boya yika mtabeli na briske. Courage maman, c'est des choses qui arrivent. Moi je le dis toujours, je répète qu'à chaque temps la terre tourne, les réalités changent. Et c'est à nous de s'adapter à la situation. Merci. Merci maman. Accent. Comment on a bien été Daniel Libika. Daniel Libika. Nazana Verdict Yoka. Ngaki yoka nyama et tambola nayi na c'est bien comme on a bino et la bimba liboste ba sukate bon visa kufi zola visa kufi mais biso ozali biso ozali pe to continuer kaka moi te que joli na susi wana joie l'indika likolongo lisusu vraiment hein kwa image wana ezala kaka ezala kaka nous sommes mokana nzambe soyez mokana nzambe bien merci soyez mokana pa tamokili nzambe mokana mtaro de soyez belote biso to ba pa mokili biso to okende mutatika seso amplia akazati. Voilà mesdames et messieurs, c'était pas facile il y a cause de information par-ci par-là de Tamboli, il y a d'autre part Baboito Salaba interview, Baboito Jabilili, il y a d'autre part qui nous ont permis de prendre, de récupérer les images. Et pour mon intervention, il y a Bandeko Moko na Moko, tout ça qui est un star, tout Tambola. C'était quand même bien, star. Je sais pas comment dire moi, j'ai pas vraiment à commenter. La Bandeko no so basale intervention, je sais pas si vous pouvez rajouter quoi. Est-ce que vous avez la biso synthèse? Ou le encore na mon poussé? Comment était la situation? Il y a la serre visa. À vous. Merci pour la parole. C'est pas facile, Daniel. Bravo l'artiste d'abord. Artiste à Koufarate. Parce que Eve Netikala toujours. Visa qui bien à Batunio. J'espère que Batu Balandi interview na biso sur tout sali. Aïba iko soinate. Ye azarani abazarani clair. So likambo ezali alobi neka mbala moko ayeba kokabula te o ndenge za na famille emsu bosali baturaima bobenani boye ye asangisa kaka non to famille to yokana. Donc vraiment pour nous et à lokola baobatika biso donc nzete na biso baobande ekweya vraiment donc ti lelo mitema na biso etangaka kaka donc quoi faire? Est-ce que pourquoi c'est bien comment nini maman a expliqué bande comme ça ba expliqué yoko c'est la bisongo kaka na mkusini na hotel loba petit comme lelo izaki lolenge nini vraiment ezara passé po bazoloba ke moi nazali lipambole uta pa nzambe mais po nanga ti lelo na kona tuna nzambe koma lipambole ko koma libaku po na mutu parce que koluka visa lingaka bota yango mema na liwa visa kufa na maternité na mwana na ye à partir césarienne na kufaka vraiment net nga sangwane kwera le 8 mars j'étais à Givis mon fils Givis to que soit elam to bando que soit liputa to nga to lata jour ango
na ba manifestation ya biso ba artiste. Ezaka le excuse-moi Daniel, téléphone ezo déranger biso moi mokie. Et Guy, tu veux passer comme ça? Donc Allô Laurent. Nous évoluons toujours avec la star. Et ça fait quand même bien. Yako Kaba Star Nabiso, Nenge Bazo ko témoigner. Et l'intervention na bango et ils ont fait biso vraiment éclaircissement en Nengi Yamanam. Viens comme ça, tu mets même ici. Passe comme ça de l'autre côté. Oui, quand on a bando loba, j'étais avec l'enfant. Nathan nazaki na 2 ans, na mema qui to bando ke zo lamba pa tailleur zai na tongo. To kabwani na visa artiste na biso atika biso, abande alakanga même. Abande ko kina abaluki atalinga loki nango so banga nga bino banga na ngate. Abna ko pesa mwana pa mutu te. Soti anga na obota oyo tike na hôpital posa yo bimi oke na yo makamno oke ninga bi oke prome ate. To ye tie pa na biso na ngengi place to koma ki kuna pa maman. To na ye na kuti mama lingo ke église. Na mama visa da pasa obota micho aki hôpital. Onga na oke église na bi sana pasa na mino sambela pona 6 ans mama bi oke. Akei na déplacer kana quartier wana po parce que na no tongsela mba kuna. Na tike lamba. Un moment na vani ka bo téléphone na nge soni. Na zui téléphone mameyenga parce que to bando fa na quartier mo na bandali la mameyenga o pas aki artiste comédienne bando travailler na ba visa parce que mto ndo tike na maternité abenginga bi joli la mweka ko benga obenga nga zo trembler vraiment oza poza na ngirengi pa ba mama o te yaka na mbangu ndeza boye visa saigner makasi toza besoin bilamba ngai ide na nga na mona eka etant que naza jam ko na bi mamenga mwana kufi te yaka nanu yaka mauluka biso bilamba Daniel nga mope nazaki paniqué na tiki mwana pa ba tonton na ekuna na banjo kende donc na bana leka kata de avenite téléphone nange soni ba moko bazo ko annoncer nga ke visa tiki biso donc na joki liboma vraiment na koma ki liboma na balabala donc balati nga bilamba musu ya olatisa mbala mona banto kima mbangu kana okeluka ntebo bokanga bat bakayenga na bite botikana na posa na keska mama biso azali na landi mama biso tina église azalaki na kolela mabiba bimsa mama manala na annoncer na mama donc ezaki panique na famille mobimba na quartier mobimba donc ezaki likamo ya pasi mingi we etikala vraiment tilo na mitema na biso grâce à Dieu momuni mama koma bongo suite à liwa mwana tellement que zaki brisque maman comment ba tension so vin nzambe te metam so asaka bwana AVC parce que maman nanga sala attention 26 a ebisio et aka ka ndinga zwa sango wana ndi bitai donc visa tika biso na ndenge wana kina maternité mima ina mwana visa de son vrai nom Isaac Nini pe visa utawapi visa eza komona ya scène Kombo na ye Marie-Jeanne pas moi Ilunga parce que c'est toi famille Ilunga kombo na ye yangwana visa zaki kombo na ye ya chaîne ya scène bat ba mesana yemi ko benga na kombo ya Meje Schengen c'est ya kalibuso visa Schengen mon Dieu. Il y a quand même des bons souvenirs et Tskalaki où ils ont les autres fans de non c'est fort il cause anil ba souvenir est belé Daniel parce que les lots sont en fin noble c'est grâce à visa so y visa za la raté mais les lots peut-être micro ya eko RDC ngo za liboso na ngate parce que c'est grâce na ye ndé na kusala musala oyo c'est grâce na ye bani na ba artiste eminene ya mboko ya ba musicien parce que ngana sala non théâtre te mais na ye bana ina ba comédien tout je te dis nyoso parce que bande ko mimana ba tournage ba ibanga déjà ngana fana na we ranson boy na fana na Kofi boy c'est grâce à visa dans ba souvenir ezebele le lota musuke aussi mba pembo mo c'est grâce à ma sœur parce que ye mutabande ko brancher ngai aloba na ngai un jour alobi mu sapimo ko sokola ke longité donc voilà ye mo ko ka oza charge de photos à la biso nyonso ata musala yango tout ça là to bande ko sala donc voilà. De jour au jour, on s'habituer, on s'adapter dans la situation. Tu
tu gardes l'enfant. Tu n'as pas eu vraiment le temps de témoigner sur l'enfant. Il est un peu dans le noir. Oui. Ça, c'est un bon point, Nini. Parce que naza maman na direct et on a lingate za la bongo. Na lingate. Naza maman na ya kudefate ya nini te donc naza maman na ya makila. Ngamo na ba pourquoi na lingaye za la bongo na yebi pe moment otokoma parce que aza mutu. Tina suka fo lo bakaka. Donc tant on est na ekokité. Oui. Merci. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Net sali condensé depuis une Montmuria, il y a de Konabiso visa depuis le début c'était comme Nasuka, je sais pas. Avant juste aussi ça, est-ce que ninga na bino ya lisano ça la rappel geste par mon naka. Ah. Nous quoi bana ya na oka passe Daniel. Mona naka, mona ata na mbote ya pamba boni mwana bazana bango. Mais que lobaki mutu mo boya zo a charge tonde ni azate ngamoko mkumba na ngamona memo tina suka eza yanga na ko kabila mpe mutu te ya on a mitungisa na ngate za charge nanga. Oui, ya charge nanga. Merci la star Julia Yelo, à travers toi on est aujourd'hui quand même occasion na ya kutana bande konyo surtout cela par rapport il y a maman Nabiso visa. N'habité maman n'a qu'à rajouter quelque chose, je sais pas moi, parce que au les canaux kana si manabiso boué et ça la biso bien. Donc rapidement donc et ça la biso bien, nous sommes vraiment la famille vraiment. Maman, vous pouvez rajouter quelque chose? Nanga pe sara mbote pa ya Jean Thibaut Chiboabois. En tout cas, la PC merci mbote mingi. Merci belé nanga timno lisusu awa lisusu. En tout cas, nzaba batela basemi ko le belé ba bisou pe belé na to di seliao. Nzaba batela ngai. Merci. OK. Merci maman, c'est gentil vraiment. Et votre mot de la fin pour se séparer avec vous? Oui, nazo pesa merci mingi na papa nanga Jean Thibaut Chiboabois parce que basé belete. En tout cas na geste o asali nzambe alola akanisela yo papa nangai. Continuer ka ko sala bolamu parce que bolamu efuta ka mingi. Ba makambo yaka nango me bakina nango liboso te. Lelo veva mwasi wana ozisaka loso opesi ozumiliki opesi. Soka lobi liloba ya malamu pona yo pona nini te nzambe alola akokisela o yango papa Jean Thibaut Chiboabois wumela na se na tangu oyo muto nyoso oluka ko bundisa yo aza loko acha musapi na liso ya nzambe bongo nzambe ye moko mokeli na nyoso asa charger na ye. Merci mingi na équipe nyoso ya ko RDC cinéma pe na technique. Merci mingi na lingu bino mingi na pesi mbote na bandeko na ngai naza éprouvé na ba onso alinganga na kufeli tante na ngai mbote mingi na papa Gustave Kabasele na mama Godé na mama Fabien Wabela wana ba mama kulutu na ngai balinganga mingi mwana bino ye bino moboye bito okuta na bilili pezali bomona. Voilà. Merci mesdames et messieurs, merci de partout, merci à vous au traki vraiment attention à bino dès le début. Petite commune à Souka, l'heure de séparation est arrivée, mesdames et messieurs. Là, on était juste na manaka na biso lelo to kanisa baoyo bakenda. To kanisa bao bakenda lelo to ezaki premier numéro na biso to banzaki ete kozala sika ndeko na biso visa akolaki abotamaki akolaki pe akufaki. Voilà pourquoi lelo to tira information de part et d'autre. Vous avez compris hein? TV Zalango Radio T, les gens vont intervenir par rapport il y a la star. Au Yazala qui modèle, vous avez compris au quartier, maman n'y a pas petit témoignage de part et d'autre, on a compris qui était la star. Et la star a fait plaisir, a marqué depuis ces années-là, vraiment, c'est bien vraiment d'attendre intervention au Epesami na quartier. Moi je vous dis un grand merci de partout. Ces grandes messieurs, ces grandes dames, merci à vous. Et mes condoléances à la grande famille Kabasele, papa Gustave Kabasele, merci à vous. Et maman Godé Kabasele, mes condoléances à vous. Merci à tout le monde, maman Fabien Oualeba et la grande famille Sondi. Donc vous êtes là. Restez toujours branchés à l'écoute d'IRC. Là, je vous dis pas question de se décourager, vous qui êtes découragés ailleurs, parce que l'actualité, l'information, l'innovation, c'est ici à l'école RDC. Merci, je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.